Merci fidèles téléspectateurs de la Rossi News TV. Nabi que vous avez partout dans le monde entier. Vous avez émission Nabino, Obonaming et Pessem Nabino, Dadi Diazola, autrement dit DDL. Merci encore une fois à notre cordon Edi Ngiama, cordon Edo Ngiama. Merci Bisco. Pourquoi pas Papa Jos Mouy na biso bamoto sikozali na sengi bo s'abonner beaucoup vraiment na kati ya chaîne na biso Rossi News Télévision émission boyebi ke ndenge tambola lolo na yameli bino musicien boyo kaka pe botu na raye boye bien mais li solo boyebi te naza bongo na invité na nga tout jeune o ayema asala ba vocal ebele mais li solo to yebi te place ni na banda na kati ya émission bo découvrir na tout jeune sans plus tarder na Robert ce mot d'accord une fois merci na Jancy Mo, bonjour tout jeune. Ouais, bonjour les grands chroniqueurs Dadi Diazola, veut dire que Bambota trop, na baitu baolandanga partout au monde, veut dire que ceux qui comme le bino na poko bonsoir et ceux qui comme le bino na moi bonjour, veut dire que ngai tout jeune bao quoi. Merci tout jeune bao batbaye bio zape na parcours pendo sala mais li solo bna toye baraté na mo mukuse so toye ba li tout jeune bandi wapi ti lo za na mouvement ni to asala pe masolo na maloba pana suka en fait eza li solo mo boy to lo ba lo bango pe mo trop mais le quoi eza c'est Jancy habité Jancy boy caméraman wa cinéma des fois te le quoi to pas Jancy et ngimbongo nazaki pas et pas oui ranson avant non pas oui ra to zaki na orchestre à quartier quoi to beta ba fréquence star et nazaki star oh nazaki en tête pena na ba fréquence star et puis tant to longue fréquence star toqué et pas oui ranson en fait na kendaka ko tuté tant Fabrice Alongwe et na vandaka na palais boy ya kakolo luko na palais de na yaki to kutana na avec kakolo ndeni ni tant kakolo moninga ka we crack ah petit nanga na mono ga ndeti yo ndeti ndire kaka nde yo c'est pas là ya ba mono ndie Fabregas et ça va bien parce que c'est rien avec Fabregas moi to makasi yo sko ba kaniso Fabregas ça le ça peut faute poser star na mboka na biso Congo et tonga moninga bongo yemba guitare pe bimika na minute wana na yemba ve crack Deni Nikila, lobby boy na pecho na palais avec na 3e rue. To keti palais en fait déjà to ko ke ba 7 ans passé, to ba 8 ans, to ba 9 ans. Et ça kana ba temps wana. Chanyo bete. Ah wana mbaki nte momo ya vena ngai nani Adolphe après Adolphe naiki babi senga na manzembo Fabrice. Royo kango. Nino bolingo ya Diego ivi matondo Diego alela ivi matondo Diego alingaka yo na motima olinga moto na katsa motima pesa nango kaka loya na tire landine vemba lodela na tire lo baboye yango bata kondi ndenge nini jamais mokila neningisaka ye Kevin Nastro lodela na tire lo bali susu boye kesema moi kala quoi na betsango kakol crack abengi wera ve to na petimo boya ye vando benganga veut dire que nzambe quoi nzambe kaka dire que nzambe bena nzambe yeyo bena nzambe yeyo na éviter so Fabrice balongola ke nzambe menga vando benganga nzambe en fait andobi nganga bongo to kuta na tomba mimiso to kutani na place na kendo kuta masana na ni bouton Diego aza pa wata walongwe yana et Robino Mundibu et na moi quelque baya ya ba pignon d'attaque et to bande lisusu ko yemba ne zaki dégâts et puis kakola tuninga soki lobby okoko ça la test dans la zamba na monsieur oui non koka et le ko ezaki mardi wana na yembi dégâts mercredi puis va présenter nga ou ranson yemo avec les mercredi wana ezaki pe sous dégâts et les cas bien quoi on les aki après wana déplique ton yo longwa pomba nuance kotaza na pipi mambota tronde to kendaki na kende na ngepa pomba nuance et ti lelo to mbi album ouverture na ouverture na yemba nzembo mobimba auto dédié yango vena biso matete trésor loi problème était on a dédié yango na maman Rossi Mafansoni to dédié nzembo na papa Jos Mbuyi
aux États-Unis. Merci beaucoup. Ngai na lelio mawe komya mi fidèle o lolo na yembi na loyembo mawe komya mi fidèle o lolo doleli na loyembo zombo ekeleli mbila na nzete o repari ya pokoyo likambolo kita grave o tuje na la linzala ya bolingwe matala na wenze ya bitula bebe bakoma teka mwana moto atana talo mokie akakola bakosa kaka matana mbonga Moniato na teka mi vraiment na zando ya ngonzo makuminga korta kuluna endombi di vacation l'amour na yo bébé soko cheva na ko sote bible nga tujano yo nga tujano yo pour comprendre bien moi je t'aime ba pigeon ba rukul ba shaba miole mio ba shaba boye ou ba tuba lobi lolo zawa bien oyo koyangai problème oyo nini ekani ekwela tout je ne bao ndenge nini balakisaka moto na motema ke yo lingi ngana sali ba jeune de prière na monika oyo tongo. Voilà. Des gars quoi. Des gars. Ah, pas Nani. Ah, pas pour moi déplique. Première, on sait mon nom, on a une bague pas déplique. Il y en a quelques vocales. Et ça qui peut être des gars, mais en fait, ma auto raisonna qui en côté comme qui et les lots que ça na chemin na bisumoko quoi. Parce que si j'ai les amis, pourquoi bolongwaka? Ils ont là. Ça dit à quoi aux aguino pas wera au longo pas wera comme pas et ça et là on est c'est pas ça bolongwa. En fait bolongwa et pas moto ils a destin. Ils a destin nzamba tinda déjà moto na mokili fo longwa mais kolongwa na temps au comme capable mais kolongwa msuza ba kolongwa forcé. Vous comprenez? Moi na msuza moni ka koli ne pas parent papa te fo na bimana kendo sala pe foyer na ngai et moi na misusu pe azaka komi ba parents ba monike yo koline ni baleki pe bazoya yo fo kende yo fo ba tindi kona makasi pe ba kolongoza na ba façon ebele mais ba musicien bolongo avant e makamwe pesama je sais pas ce qui tonton Beni Maindombe na Grèce na pesio mote soko za d'accord na ngai tonton Beni Maindombe na Grèce na pesio mote soko to mbi tout jeune na solo lara ana posa soutien pourquoi pas tonton Cordon Ngama, tonton Edo Cordon Ngama na peso ba mote. Na mona souvent bino ba mise bolongo rapidement ma ramener pesa mité bolongo. Je sais pas so yo pesi arriva. Te kolongo rapide eza pina raison to raison te pour des fois pour kolongo rapide so place au kema mbo pesi. Et au moins que ça bénédiction pour nous en fait balongo ka na bit. Kolongo na bit ndez important et ndeti biso tolongo pa ming no pesa par na ngai biso tolongo ba kolongo mo pa pomba nuance eza ba kolongo na volonté na biso te o combattre yo parce que yo ba combattre to kaka pa wera ba pesa ko espace au kokate je sais pas so ko ki cité so ki neni to parce que yo pena zo espace à Fabrigas mobima parce que mutaka pesa Fabrigas si le lois ala rater na maison mère mais yo zora grâce wana mais au kokate ezalaka nini moto ezalaka te to ba prière ezalaka muke je sais pas to so ngono lisolongo parce que ma TTCP là tout jeune a remplacé Fabrigas n'est pas bien viens naé mais tout jeune boy na problème mazo ko raté j'ai bakanga qui voit c'était comment bon vérité to kana vérité ngole lopé te mais ngai kolongwa et pas en fait na longo na volonté na ngate et moto lobiti yango no to ngai na nukuna eza testement na emba dega po nakuta damista mo bébé nchor bébé nchor azaki on a déjà ando interprété Fabrice côté azali moto par rapport à na yaki na ndenge na yapenda na yemba taka babimiselanga venanga eboa dégâts et na koma ki pe ko vanda côté pas kakol en fait et omoni vie eza tozana ba dimension belé vous comprendre tom so ko ma côté mo boy yo ndenge okaniselaka eza te po depuis on na zap na moi muke oui ça va na zap na moi muke siko na koli kozala pas wera wana eza au moins esprit za la raté ex rosa d'accord nanga esprit za la raté ozaki no matir
ça non imati quoi ezalaki po koyemba da devant batutu oyemba bakata ote bazoyo esprit ekozala ozoyemba mais esprit penza qui a conscience que naza na maison mère na tsapina mayele nyonso na tsapina nga na raisonnaka ke wenge babomaka batu wenge boye kibomona mo bwana mais kozala esprit po déjà nazaki musicien nazaki osolola na bawera na vanda pas kakol baya bayeso baoyemba batutu baosepela na yo oyemba bien en fait nde na komi lelo eza nde nazalelela kite so bazongisi ngo egosimba te film ezonga soute po non to solola donc so biso to solola lo so nzamba sali grâce ke bazmo ki le bandela zéro bazong exe olinga ozonga mais mère to ngosaka carrière no nozo te so nzamba sali ke mokile bandela zéro no pona nanga zaka musicien mais no senga nzamba kumbanga ka ndenga kumbelela ngapeka lelo po kilelo nanga kande na kuko envier te ke po mutaza beauté otambola makolo kilelo makamnedi otambola makolo makolo eza ngamona cheba principe nanga po nazamba ça monyo makolo jansi moto ya mio monyo makolo to mone ba bouteille bière mais otambola makolo tambusi jansi makolo jansi na fâché te kozala makolo na vie pesa faute en fait tom sunde okumba moto na boye na ndimete ke yo po bakar no leki po kota zali tom so azo s'occuper na famille na ye azoli sa famille na eza normal ngata gez vigno so eza vie arabi soka bongo koyo ngasko tina tambola pe makolo pona zana ba projet na ngamo boy au moins na se sacrifier pour na idée on a zango bolo na zango po ko somba car ils ont pe logo te po baya miso ba somba na car na ils ont pe ki danger te ezaka ke esprit na ye yango pe yango na bi tout à l'heure obanga ki no makambu na maison mais yango pe le lot tambola makolo parce que espace batikele ko so za bien la maîtrise za bien esprit mais le lot makambu te bato miso pe bana maison mère na kilelo pe baka makolo baze belé ba Diego sérieux baze belé to mo pe ndeti na fingi été c'est vérité biso vérité cordon na biso et dongia mazamuta vérité za mabete vérité za bokabonité voilà po asape na bambition ne tom susu andimia tambola ne makolo mape lupangu na ye andimia za ne makolo tom susu azala ni sika mo boeza eza bien en fait kozala makolo eza teka ke soza makolo nde ozangi ba biloko miso ya vite ndeti nga na makolo pona na ba projet na ba studio to sala rezara l'art et na kondi mateke na tambola na mutuka alors ya studio koto ba biso na nyongo koto fosa clip mo boya 1000 balles te ya bozono 300 te vous comprenez yangwana gérer en fait nazo gérer ba dépenses na ngai ngapna na sepela na nzambe na changa na kilelo donc kilelo ngo ezani expliquer biso na kilelo pas na ezani kendi naza bo je m'en fous naza na ngana problème na mutute ke na bangalope kisi pare bangalope kisi yango donc on tout jeune bana kin bana pote pour dans le monde roda Chine États-Unis na peso ba mode pourquoi pas Erika la grande toi là non tout jeune bo kabna tout jeune ngaye marié ça bien c'est parti zéro d'achi ba mota trop vena biso ya depuis voilà toi tout jeune asi faut me condina ma tete famille qui sena motema Sophie Noki libala tunantango oh mama tunantango basopela yonde masolo bakulutu babala kala bayebinde makambo bapara babota biso bango bayebinde sekele likolelo kama susu mama kuruza ya likambo mika uyebya tambo ndote o tunantango likwela o ezali eloko oyo basalaka na molema mbangu te ebongi yo mitala o kanisa soki solo kokie ezali te obala lelo polobi bokabona likwela eloko mosusu kodema yemba moto bokovanda na ye ti suka ya molongo moto akobotela yo nde bana soki olei otondi te komeka mosapi te na mozindo awe dadi mawa tokebe ngana leli anseki nga ngana krake ye yango eninga ye
yo mokolo bakananga toujours nazali wangai yo mokolo bakananga bebo sali wangai navanda kananga na bandundo lobinga na ya na Kinshasa wa naza mwana kinye ngana koma maloekai na koma na maloekai bolingo nyati sendeu Patrick manga sa fergani la merveille Patrick mumbata fergani la merveille pour tous les amis Batere sever na pusu bébé poissa nini Batere sever na avion bébé poissa nini balakisi ekoto yo balobia koma na mbongwe ya o bayangi basiamela kuluna batampiaka bayina mpiaka ezale kontrang na batombongo po batombongo balela mbongo mulumba na danga bayemba bilia babosana koyemba l'amour bobengelanga mulumba na danga oyo yanta nsukai bokende na wenze dadi. Merci, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup, qui touche à Silate. Vous s'abonnez belé na Rossi News TV, vous sepela, vous d'accord, vous décidé. Tout jeune, mais bilo robeti ça, yo to ya ba l'orchestre ça. En fait, o eza biloko to sangi. Qui vient ready, to qui ready. Venanga moi ready. Toyembi pe moi fali pour moi demi et puis Babylone c'est un toyembi na 4. Mais ce que tu beta masolo lelo yo bi lelo ne c'est bon. Ce que tu beta masolo au salisco carrière na yo. Toujours dans sa carrière na senga. Papa Jos Mbouisi à sanini à soutenir yé. Roda China State à soutenir. Beni Maindombe na Grèce kuna sanini à soutenir. Cordon Edi Ngiama à soutenir. Jassi Moya à soutenir. Mais le lorsque vous vivez en orchestre, vous avez un ma solo pendant. Mais batala muta vivre en nazat. C'est-à-dire que so tali que na va lunette ça bien. Ouais, ta polémique. Ma bête na zo vivre en bien. En fait, bana porte ne batala émission. Yo bokoli. Coller en importance. En fait, coller bien à la Nanzamende. Condima trop, condima trop. Besoin d'importance. Na sengi nanga kututeke o naza mwana maboka belangai te. Non, question récompense gentillesse babia kabelo. Ceux qui muto o amona bonne volonté ne au sala pas comprendre que tout ça libanda la matete na biso et ceux qui muto moni que il faut aider za la mabete et loko ba ida ba boya raté mais que ya kolela penate ngana zangi boka belanga te po ba studio dande tout ça la bon son expliquer auto dépenser muto mo pesa te ba venanga ba héritier minimbu bazawana dire que héritier minimbu so le qui a mettre panthère aza awa dire que minimbu na pesi ba get minimbu et na pesi se sauver nanga papicho de Daste Polumba et Britazi Makanda papa poto bango pena batika ngati surtout eloko liboso na senga aide na ngai za conseil et dire que moi conseil ko aider na ke liboso et sope muto azana ngo ya ko aider babo ya raté aide babo ya raté mais te na boy te na bi na lobité que muto aider na bi ka cordon et dongia monsunga yo besa dena maramno cordon do sunga te ceux qui cordon et doit comprendre message en fait na bi na za muto ya ko lela te on zangi bo aider ngate mais ceux qui muto linga aider babo ya raté président Jos Mbuyo mo fosinga président na salika nde dia zola malobi président président Fatiga président Jos Mbouyi yo mo bien c'est ça la bien par rapport ceux qui bonne volonté zali faut aider culture na biso et kende liboso et au sala peut bien et ça la yete quoi bato miso pe bazotala et pona ba na habité tozana nuto tozana mingi na lingato yemba ne po to yembesa biso bien to kasumo talaka to beta so yo ya ngai beta ta bien libanda preta lutumba bilo mo kala ko te ko beta sko banzuma lutumba ngamo na ko kate mena beta ka mo dibi yemba puis ya kalu ya kalu ya ngana linga wai malela
na ponai dola bana seleka tovanda kino suka liwa dola bana seleka tovanda kino suka liwa bebe yake na ye o mama nzambe nanga mabe asalinga me o tu jeune mabe asalinga wa nzambe kaka kokatali kambongo yo mona wa piki otakuva senga bolingo ye masos nzambe o tu jeune ba nzambe mai tribinda lekao babotoli bolingo nangai bapesi na nkoba bango babotoli bolingo nanga bapesi na nkoba yokalisi toile diazolama yokalisi toile bebe yokalisi toile maître Ilk na biso mbotela maître Ilk maître mbinga mokolo nakokufa Ilk okolela toujours nawe mokolo nakokachwa eske okolela ye nandimi okolela rezola na Paris na Belgique honore zola kokufa honore okolela ngai azola ye mokolo nakokachwa no okolela ngai yawe nandimi okolela mama okolela mwana nandimi okolela tu jeune nandimi okolela ngai yawe nzambe na ngai bakanza wapo na chapele tu jeune bau Mandela welela partede Lumumba kufa pour indépendance papa Wemba na se mais papa Wemba na se ah ouais Dobanda kingana ye na pasie Udabo mwana Dango ngana zala akina nuna 13 ans Merci beaucoup. Voilà, na pesi motena Erika la grande depuis Paris, maman CC. Tout jeune yo aroyembela osopozi. Betera ça la maman royembela. Bana poto bala na sur les États-Unis partout. Donc Erika la grande maman CC abi oyembela. Masonga za la neni. Moi maman CC. Kingana ye na pasie ma CC. Ma CC la grande, Erika la grande, ma CC. Dans la carte jeune bao, ma CC. Dans la carte jeune, les jeunes bao na biso, oui. Mokolote kokufa, ma CC kole la tu jeune, oui. Maître okole la ngaya, oui. Kombozo ki ma maître, souffle ngata maître. Kombozo ki ma makanda, oh. Kombozoki makadam maître na biso makadam yokata kolela tu jeune ba oui merci beaucoup tout jeune yo le larara sikelasi merci Jordan Kafar Jordan Kafar na peso moto ce que zali talara yo tout jeune tozo chité vraiment talara tout ça na balabala puis pour que comme par rapport à il y a lumière par rapport à temps et télévision ngonga je sais pas liloba suka to clôturer il y a sukate pour na pourquoi lelo na bandeko balando partout dans le monde oza Rossini TV va s'abonner massivement c'est la chadra s'allumer ça na peso ba moto bisiko zali donc moi liloba ouais lilobezaka veut dire que premièrement notre singa bat ba s'abonner na chaîne na biso oyo et veut dire que bo s'abonner ndeko s'abonner et ko aider veut dire que chroniqueur tout journaliste na biso qui est de l'event veut dire que et na singa sou bat ba soutenir culture na biso et na pesi batutu mbote oyo balande mission oyo na o ba rolandango veut dire que to pesi bino bambota trop et ba projet zaka que to préparer maxi single na biso prise en charge to zape na label et na l'orchestre to zana mis na moto longo n'est pas déplique et il y a des personnes mais bilo a des personnes et simba penata je sais pas bino so boke biso to ko ça moins fort et simba mais ça difficile na Congo lelo ki lelo la bino na biso ya bino c'est bon la ndo mona boy to zana na label ya haute lo musique et pas si Jares motema ya mama Vicky Cartel et Toibisaka Batou, bientôt maxi single prise en charge Ezoya. Kala trop après ka ba confinement, bozanze monanga na embeli venanga zinganyao. Veut dire que petit avait na biso Thomas Maketo.
dire que na pesi ba mbote na ngai numéro na ngeza no plus 243 81 72 28 200 81 72 28 200 on est un numéro WhatsApp, numéro appel normal les a 084 40 80. Comme na souka vraiment. Na pesi batutu basoutenanga ngai vient nga héritier minimbu depuis Suisse na pesi so vient ngai papicho de Daste Polumba bango pena batu ba idaganga fort et na pesi so vient nga Arafat Yasser voilà yaya mutakala na mondo voilà vient matete ti baza pene belé baza bato pena balakisa biso po ko bosana te bato pena balakisa biso nzela ti o mona pena ke bato ba défendre tom suma belé Yasser Arafat, photos à Bengrate, quoi, Ibrator et Fabregas Métis Noir et Omba Kola et Robinho Mundibou. Bango pena bazaki moi, bato yo surtout jeune paye à PCP Makambo, moi m'na été. Full boss fait babina filé balaxibino. Grand chanteur mais full boss a leader Rolex leader en orchestre tu beau leader pas nga leader leader ya ba misana biso ba fambi leader ya ba fambi leader mais leader en masana papa ya masana za papa non papa fambi za papa non papa fambi za papa nga ndeni na comprendre papa fambi. L'ami de mon ami, c'est mon ami, non, les patrons, il y en a ni pas de patron. Comment le bien de l'ami de mon ami? On a lobby tout à l'heure que c'est que y a full boss à patron, quoi. Massa nos femmes baza pas naï, mais ils ont massa femme, c'est que ils ont papa. Tu causes massa femme maintenant. Mais ça papa non full boss à papa non bien filé. Papa ndeni non comprendre. Mais papa par rapport massa non travailler kuna quoi, à patron non. Travail c'est bon. On a lobby patron ya massa non parce que yo lukanga na izina nga. Ngana patron c'est moi ça non peut faire respecter nga c'est nga bingi pour na patron massa non mais patron non parce que moi patron non pas les autres on est mis bien filet à patron non oh non mamunde zolo ba non comprendre te cause la. OK merci beaucoup Torom Nasuka dans la poto eza reçu news télévision na bigé bo sepeli suite to continuons là tout jeune to robeta masolo vraiment to patron sera zanani patron sera laxinani patron sera zanani merci beaucoup na cordon et Dongnyama merci beaucoup pourquoi pas na Jean Simbo merci na muzo sala ne bomo na biso c'est que ça Jean Simbo merci encore une fois na Papa Jos Mouy à suivre base